Bonjour, bonjour Sali, naba vrai hein, il y a Onim Télévision, ça dit show nabino yambingape il y a Gaillard, il y a Yemoko Nicole Zimbala la dame du cœur. Ça dit rien nabingake bon parce que amonté mon nene et y a vraiment dans la moula tu sais quoi boss des boss Nicole Zimbala depuis Bruxelles et na pesi vraiment ba mbote belé na ba o nyonso bazali boso ya ba télévision na bino pona Hollanda et Onim Télévision. Quand on a n'engwa boulot tolobi tolala te toni mapete et tout l'accès quand même bandeko oba musika hein ba comprendre comment est-ce que la province p ba quartier zalaka reculer négligé et le lot ezwa pe ampleur ezwa pe place na baningi moya osakana te et bela ba muso mitungisa makake don na lembi capitale saturation ya osakana te mais na la besoin pe na kenanga ko s'installer na Congo central na préféra qui sentent mais qui sont en sikoyo na okende ko s'installer wapi et voilà donc yango toye awa na Genève to meka un peu ko laksabino place auto ali na tamakala je crois ba oba yebi qui sentent très très bien okoleka kotote zamba ya niveau ya osakana te et bat bando préféré ko ya kotonga kotote mais lelo yo ceux qui botali la bilili bo comprendre niveau Genève comme et yango toloba ki to sungana to yapi awa to découvrir Genève to kapé moi muke historique nango et usala biso vrai bien et maintenant dans yamba ingénieur Christian Tsalaba yende to komeka mpe ko solo anaye ala kisabiso quand même Genève ndenge nini et comment ezali lelo a expliqué biso avant ezalande nini malgré na ocholo bango tout à l'heure là que et bazambe ala ki awa ozata idée teke na ko somba parcelle là na ko tonga et tout consort na oza idée te niveau zambe ala ki awa mais lelo yo Genève respect pour banda ko zo tonga ma niveau osakana te eza quartier moza tranquille makele le utapi ça dit yom to lingana na yo moi mbutu te na mato lingana na yo place mo vandi calme zala on réfléchit très bien Genève yango yo et voilà tout sur la peine ingénieur Christian Tsalaba a meke peu obete la biso moi lisolo ya Genève. Bonjour ingénieur Christian. Bonjour à la maman congolaise Kevin Fatak. On va bonne santé. Santé vraiment. Betinga lomba rouge hein. On dirait qu'à coïncidence ninge zala ka journée yango et tous ensemble et zala pena elengi makasi to mona na boy puisque ça fait un moment tout mona na été. Alors homme gentil na bandeko bakolanda yo on dirait ka Onim Télévision. Ouais, en tout cas, bandeko no sobola nanga vraiment en direct ya Onim Télévision. En tout cas, au monde abiso en live, tous avez vraiment la maman congolaise Kevin Fatak qui oboyo kaka. Avec comme penana mabele na biso na Genève na quartier Genève na Kisantu en tout cas te bi ke ba news ya belé tozo kene malé mbepé to ko partager ba big salutation bino sobolanda boza la vraiment connecté et boza la vraiment message moko profond o ezake boko découvrir quartier Debi na lelo nde to komishiko eza ndenge nini. Voilà, alors je n'ai question bétéleption non moi lisolo hein, il y a Genève avec comme à Genève Isaki non ndeni parce que biso to ebe côté ala ki bazamba hein bato ando bango le kaneti na butu biso to nyokwa mi to tanga na ba mission ba punition na biso fo yo kata bazamba et tout consort donc so ba tindi yo koto yo punition o bando lela na okara parce que zamba ya niveau sakana te mais lelo tonto ko mona ba ndako boezo kamusa biso et puis ça biso plaisir alors bétéleption non moi histoire maman keto eba. Merci vraiment à la maman congolaise Neutoloba. Ah, tout ça vraiment précisément à Genève. Le belé ba obenga en Genève, ngana benga en Genève té. So na kokota d'abord na muzindo, to benga Kisantu. Kisantu déjà d'abord eza kombo ya saint. Aza parmi ba première saint ba o ba tchaki makolo na bango na mabele ya mboka o. So ke Kisantu so to lo ba na langi na ndenge lo baka kombo asana daki na santu di kulumuka. Do daki saint o akomangi na mabele oyo et herba missionnaire ba yaki lelo ba meka un peu ko solliciter ba ayant droit ti ba yaki kozwa concession ba zwa lelo na niveau ya Kisantu. Et par rapport à développement ya Kisantu a wana benga Kisantu village o lelo ba benga Genève. Ezala ki centre village et yaki sika ezala ki ba ayant droit mingi bana ko CG et banda ko ezala ki kotanga mais vie population vie développement o yaki na kati mboka ezala ki wana chebiso o papa nanga personnel papa Nsalaba azaki le chef du village et pana biso ezala ki na omi moko tozaki d'abord na
hôtel après hôtel papa ya kozwa décision ya kokomisa yango esika peut-être bandako bato bafutela et souvent ebinaki santu à l'époque bana ba ministre bana Mobutu bana batututu batangaki na ba internat na biso ba semestre ba collège tout ça voilà maintenant herba ko comprendre que mo ba difficulté na ba internat banda ko torturer bango ba salaki kana bango ba lobaki no tokende ko se réfugier quelque part et ko se réfugier wana ba yaki esika nga na koleli esika nga na botameli na kisantu ndako papa na biso bango ba yeko dénommer ba pesa kombo ya Genève. Donc Genève ezaki nde chez biso place au bana classe wana ba banda ko futela ba mona ke ezaki lié moko très calme lié moko makele ezaki concentration pour na ba étude na bango et ba mona ki no ba tali na ba capitale nyo surtout soko ke na Europe ba o bazolanda biso eza capitale Genève eza capitale ya Suisse, c'est une capitale où eza très calme makele les ati et bango ba se référer à partir non vu que a tout ça calme makele les ati lopé son combo à Genève. Vous voyez ba yeko pe son combo ya Genève. Donc Genève yakinde esika oba na classe on va foutre na kati ya Kisantu village. Mais vu que développement yaki na quartier ezalaki na ba conflit ezalaki parmi les trois lignées ba komaki na niveau à parquet tout ça maman mabele et ko senga ke procès ba sami procès senga ke lelo ligne ki malengi ba yaki ko gagner procès wana et ba yaki ko gagner procès na bango ba mona ke du moins vu que ba conflit déjà est bandit de génération à génération ba conflit ko zala kaka Kevin Fataki ba conflit ko zala kaka ba mona été vu que génération na biso ozo ya sima pour baza na ba problème te pour baza na ba difficulté te c'est que photo chat terrain en vente ba yaki ko vanda ba mikolo ba vanda ki place ba mpaka yo mo ibika mamnenge zalanga ba kabola ko senga ba kabola ba partager ki ba terrain et ba benga ki service à cadastre service cadastre ko taki vraiment na kati ya Genève et ba banai ko sala lotissement na ba pi ba kabola ki ba parcelle pe était kamaki donc appellation à Genève et yaki à travers il y a une classe au Badaliki réfugié na kati ya Kisantu village. Voilà. Et du coup, na pesi bango te belé na Adio Diogène depuis Suisse, hein, na kata Genève, on a bosani pété papa Sunda Afonso, joyeux anniversaire mon papa. Depuis Genève, je crois que tant on a koyo ka komba Genève na boulé bino mbamoko. Bambo te la bine belé. Je n'ai question. Alors na rota la ndenge bazambe alaki et puis banda ndenge tonga maboye. Bino mo lo bela bino nini. En fait, pour na biso vraiment netinga esala mo ba char de poule parce que na olo ba biso doaki bana mike koto do lukelo ba mpuku. Tona ya pena ba chasse a pena simpena mo tumbi pezamba. Mo mboa mo kongo pena kotiawa oluko luki mo mpuku chena nzungu mo likelele. Mais lelo yo Genève eza susu bongote. Genève yena ba développement moko boye o ezake batunyo surtout o azoya ki centre zo tuna na cité Genève eza la rapi. Et ezo sala biso elenge sala biso pe moi kitoko moi et elenge wana parce que eza quartier moko na minute komi valoriser eza quartier moko et bato ebele ba komi ko envier yango mais souci ezaka moko Kevin Fataki. Souci à moko parce souci en nini. Ouais, souci eza que biso déjà ba habitant quartier Genève et sur hôtel Genève eza divisé en deux parties. Eza na quartier partout eza loti, eza na partout eza non loti. Eza na partie eza que so botamol bo mona eza na ba avenue normal, eza na ba balabala tout sentir vraiment que oko circuler sans problème. Ba norme ezali, voilà. Mais OK na ba sens mususu mona que norme ezali. Ya ba tumso bana Genève asomi mais ana avenue à côté là te. Si koye bisanga Kevin Fataki service à biso cadastre au service à habitat musala na ngwezani siko batango na obaza ba koto que ba venir ate donc so za mutuka na mo ekota kuta ate en plus so yambi ba pazo mo to ko expliquer bango ndeni siko bango ba vandi jusque là bazaka na position wana na sima na bango et puis lo oni ezo zanga pour botia vraiment musapi na mambo. En tout cas Kevin toloba Genève eza toujours nga benga quartier moko ba évoluer. Parce que habitant soit à Genève, c'est un intello, c'est quelqu'un qui réfléchit. Baza bateau, baza qui baza ba cadre quoi. Sur hôtel à Genève à 100%, à 80%, peut-être au monde va pas on te les a clôturé. Bateau belé baza véhiculé. Pour nous toucher, Kevin est un point mon qu'on veut primordial par rapport à quartier là. Vous voyez les gars pour nous tous dans quartier zani. Ils ont mutum soit mon que Genève, à CP à Genève. Aïe ka vous voyez que ah Fatak, place on a hôtel quand moi. Mais avant ça, il faut qu'on ait une information sûre et précise. Nous en tant que du domaine à domaine vraiment à la construction, parce que Kevin a la salle BTP, ceux qui n'ont pas le rôle, ils ont d'avoir accessibilité dans le côté là, puis dans le est-ce que parce qu'ils ont conflité? Les gens parce qu'ils ont été comme qui n'ont pas conflit.
mutaye kaka sepeli asombi mais na kati ya Genève toza na communauté na biso toza na ngwana ya bato ba réfléchissaka tozo élaborer déjà en contact na niveau ya bato ya cadastre niveau ya bato ya nini département urbanisme et problème moi déjà maboko na bango j'espère dans quelques mois ba ko mettre un peu ko trouver une solution nengeni to ko sala po bato ba venir parce que bazaka toujours habitant quartier na biso donc oki ko tika bango ta to ko tika to ko lo ba keno ah ngana tche moi 1 mètre yo pe tcha moi 1 mètre ça nini to zo venir eza gravité pour so ba tikelo 1 mètre ba musu bazana ben compréhension makasi moko ko comprendre mais musu sans compréhension kokota te fata que rien ne te décide de la loi. Ce qui est l'état, tout le monde a dit que maman a building, mais l'état a commis à l'habiter à Tozokata. Puisque c'est ça qu'a dit Sraroya, à ça, le lotissement, à Kokabola, le bac, non, bisonné tout le monde a fait à la boue. Ce que you so go boy qui vient, sans en côte à wapi. Au consomme ma petit porteur, pour me marrer qui dit ça, bien. Donc, ils ont dit qu'il faut entendre ces là toujours. Il faut boyo canesa, puisque toujours le cas solution devant un problème. Donc vu que tu as une solution, na yo muto sombi, na ndeko pa azana, to za lelo ko moko poto sa nini, to luka veni, po bison to le ka. Po bison to za ba bénéficiaire nga na sombi, na za obligé na tonga. Ata yo songa sombaka vangai, atanga na esima, mais bison to za toujours ba habitant à quartier. Il faut to za la même morale pour to kende toujours liboso. Voilà, merci beaucoup, ingénieur Christian. Et nous avons rappelé la bandeko bakolanda biso toza non loin ya église catholique au cathédrale na mission et nasima la biso boko mona nzela oyo boko mona la musika kuna eza nzela o mimi biso na Saint-Luc, c'est-à-dire hôpital général à Kisantu et puis on a quartier babenga Kankandu. Donc to pesinde mo Congo na hôpital Saint-Luc et puis quartier Wabengaka Nkandu. Donc Genève, ils ont la katia mission catholique. Tolo bango bongo, ils ont non loin il y a cathédrale, il y a catholique. Donc c'est un peu ça et voilà toujours évolué. Et je crois que le dame de notre présidente Jenny Justicia depuis Paris et je crois qu'au Kolanda et Sosomi pe parcelle là et ça là on vrai bien le fils d'à côté présidente Lili Nyongoni na bosani pété écrit sans problème ça dit bon bah la kambo na moto Théo bijou mobunga mati onde ouais j'en suis là ça dit bon li kambo na moto Théo beaucoup Kolanda biso vraiment je crois avec beaucoup d'attention et binopé et ils ont intéressé bino entretien oh ya oyeba bien Genève et puis voilà il y a comprendre tant beaucoup en a besoin ya osomba lupango et tout consort na province précisément à na kisan tout beau douter et ba numéro européen sa malango tozana ingénieur Christian azo kata penanteke pour bino comprendre idéologie à Genève et je crois que tonton Mobunga kotinda mbongo et pas ya takiba forme na Bruxelles ça dit takiba forme na Bruxelles olingo tinda mwa mbongo et pas ndeko na Congo je crois que takiba forme azawana mieux placé pour nos sala yango voilà alors ingénieur Christian et le mot elinga tout le monde a rappelé et ça ma place muso que osomba mabele ou que somba lopango et tout consort mais OK okutani pena muntu atekeli lupango mais après okomi koyoka que non lupango wana etekama na 2 personnes est-ce que babilo kwana awa na Genève ezalate parce que to kutana ngo poma mingi bande ko pe bakolanda nga bakutana pena yango apesi mbongo na ye asombi pe lupango na ye ayebi kinde na boye parcelle na nga ezali eza place songolo mais après misala to enge banda boye akutana mutayi singa mais non lupango eza ngai et comme une longue histoire ba msuwa ino suka donc l'état ndakabola bango et biloko wana awa na Genève été maman congolaise pesinga moi petit pour na loba lisusu puisque eloko ya liboso na ko loba biso to ba Congo ba Congo aza muta liboso aleki na mundele et puis mu Congo banga toujours maman côté wana pena en tout cas mutako sauter mu Congo banga toujours maman mu Congo alingara ba sodati voilà alingara ba boloroti les pommes ezani Kevin Fataki awa na kisantu na minito na quartier précisément Genève ezoteka mais Genève na minito ezoteka ndenge tekamela libosote parce que premier lotissement à Genève si je ne me trompe pas tozaki une affaire de 60 quelques de parcelles. Vous voyez, ils ont une affaire de 60 quelques de parcelles et ba parcelle on etekama pour Genève qui développer et tekama qui na 300 000 ba 200 000 mais le lot Genève a développé ils a sous na ba plus été kamela été le lot que venu fatak sur nous sommes parcelle à Genève ils en a bateau bazar reconnu ba te kalupango na Genève ceux qui a ça et un droit
na papier non sommet au monde va comment ba ayant droit ba o baza ba responsable numéro 1 mais ce cas ne revendeur parce que Kevin na batumsu na Genève a somane lupango albi que non na force autonata mais ndenge mamozo kendelenga calcul avec on a beta moi parler moi à deux chambres moi studio mo matali boyo mais valeur à Genève ça suna valeur na ocha de palenta c'est que jenenga mabe te fona te kaka lupango on a yeluka côté mususu ah oui, le document, Alex, le document, le document est normal. Au sommet, le pont, sans problème. Mais, ce qu'on dit est un droit, Kevin a fait une verté, la ministre qui sent tout. Ce qu'on dit est un droit, c'est que le pont, c'est que le pont, on a pas ça, il y a gardé mon bord, on a y aller à Tekale. Mais, Sungaye, moi, moukier. Mais, oh, ils appellent non, Bavandi, Barono, ce qu'ils ont dit, n'est pas la Congo, tout de Ginzonzi, tu vas vendre auto sangando, que c'est comme en tout cas, Bakosa. Et là, ils étaient. Voilà, merci beaucoup. Je crois que Bandekono Soba Kolanda Biso partout dans le monde. Je crois Bozo Landa vraiment explication il y a Christian Christian Tsalaba Oaza mwana kati ya papa na biso Tsalaba Oaba et endroit ya mabele o ya Jonov. Donc Jonov ezan de Christian Tsalaba famille Tsalaba donc bangonde Jonov. Et je crois que j'ai expliqué Bandekobo Bangate explication na eza claire et nette. Na souke émission a opé pe numéro na ye peut-être on t'a tout isami a sepeli na entretien oyo a sepeli pe na cadre kitoko oyo dozali awa azan la besoin a benga peut-être il peut ba réserver quelque part moi terrain moko et tout consort numéro ezali bo benga en tout cas ba royamba bino comme pas possible et azopé ça ba directif nyonso pour nous rejoindre mutu aza mieux placé ya oteke la bino mapango donc vraiment toza awa na Genève pour na to sungana et ça vrai bien parce que belé na poto bazo mitungisa mabimenga ipe na posa na somba lupango ka na Congo central parce que belé na poto wa comme ba ko linga ovanda mingi na ba province et lelo pe yango et comment vraiment à la une à la page bande ko na biso belé ya poto ba komi mingi ko se réfugier na Congo central na ba province ba mususu to landi bango na ba plateau de bateke bazana hectare na bango basala ba ferme na bango et tout ba mususu basala banda kuna bango et mingi to ko mona soto bito sala recensement ya bato ba sombi ba mapango na ba place oza qui un peu négligé ils mingi ba jika ba ko valoriser province ba ko valoriser province ba ko pesango niveau moko oyo bato banda ko sous-estimer yango parce que na kalala ki so ke même na kin so ke so ba ka uti ba Congo mboka na mais lelo je ne pense pas que lo ba maso bongo langage changea et comment que mboka ten so ke pe kuna o mekipo kutania donc ba jika ba ya ba valoriser lisusu province na biso ezaka ki sent tout na bambanza ngungu qui mpese lukala et tout consort donc vraiment bazo valoriser province bazo lakisa biso que province eza place mo ya négliger te eza ku place mo eza ke batu ba olinga mingi ko vanda pona moi tranquillité et tout consort donc voilà un peu alors Christian Tsalaba yebisa biso nano soki batu ba na besoin ya osomba mapango awa ba préparer combien puis terrain comment la combien parce qu'avec qui non 300 250 na moi qui dit paie moi 150 euros na yo mais les lots tellement et comment peuplé boy comment pina habiter et na habiter ba ko terrain na combien tout ça moi qui songi ata moi ndinga voir c'est ça biso bien la maman congolaise wana eza robomba te eza déjà ils ont reconnu na ko koloba moi eloko mususu ke toza ndetinga personnellement eza na mama pango mususu na Girard na Genève batona basomba depuis 2003-2006 bamona ba mapango na bango te batinda bambongo et mama pango na oza tilelo et nanguta mona yango te mais ebi ke lupango na ezalaka eza batu mususu bana Europe na minito mama congolaise na ko monter na Genève baza na poto mais batinda argent fond batongelaka palin WhatsApp moi réseaux sociaux otindela ba élément donc na minito solingo somba parcelle na Genève parce que Genève est divisée en deux parties. Tous en a place où ils ont déjà côté likolo ils ont loti, ils ont déjà na valeur mususu. Ils ont pas place où ils ont été comme lelo côté c'est ils ont peine na valeur na. Na minute où ils ont un terrain vide. Na place où ils ont qui au côté Camvro au côté Palais Maramoko côté likolo il faut préparer déjà moi 6000 6000 hein 6000. Donc préparer moi 6000 na yo aux pena terrain vide mais terrain vide on pose à Kevin mais ils ont dit pendant ngo baté ils allaient parler en pour alors et comme Marara et le pont et mon ami 2 jours 3 jours qui mais ils ont un sens mususu opé oh batu bazo négliger ninge ba négliger qui peut-être zone ils ont ampleur lelo vous voyez parce que développement Kevin d'abord si on parle de développement ils ont courant électricité ils ont la maille mais bazone les gens na minute ils ont la maille
toza na courant pe o écoute ça pe na quelques habitants ba bazana donc na ba zone non so lingo za déjà parcelle faut à partir déjà de 5 000, 4 500, 4 000, vous avez la facilité aux parcelles. Ouais. Mais imagine-toi à l'époque 2003-2006, la parcelle était quand même combien? Moi, 200 000, 300 000. Mais imagine-toi à l'époque, nous avons une parcelle à 200 000, 300 000. Aujourd'hui, nous avons 5 000, 6 000. À gagner combien? À gagner combien? Allez, c'est en hauteur. Maman la cope, hein? Maman la cope. Donc, la minute où Fatak, la maman congolaise, ils ont à Genève, ils foutent là-bas $300, $400. Bazali na quartier Genève et ils ont moins de difficulté na mission na kisanto kiti au mona mutafuta ndako na ba plus wana parce que za banda ko za na ba norme au côté pe lobi ke onga na state bien ndeni maza na ta Genève olingi moma ya moto su yango olingi moma ya malili moi j'accouche pour okota mais tozaka na Afrique bien de l'estage coûte à la tête pour 24 heures sur 24 et prévenez que maman congolaise ont les informations to pesa na ba na poto vraiment quartier Genève calamité officiellement azozo transformateur oyemoko. Donc transformateur, je sais que Babilile Oleka, bon mon transformateur oyo équalimentaire kaka quartier na biso Genève. Parce que bataille snel a lobby que non mais cité wana par rapport au développement par rapport à mamozo kenele et là cité et cause à la bénéfique pour na biso. Mais pour nous diminuer ba surcharge na ba transform mususu non, to tshela bango poste na bango moko ezaki et permettre bango bazala vraiment sans problème kota quoi. C'est que to pamboli bateau bazo initiative pour baptiser qui sont tout village hein qui sont tout village en Genève donc to pamboli bango so baka ti lelo en tout cas bozo ma pamboli na bino parce que na repesa yango kombo ya Genève et pesango makambo talara lelo babi qu'il faut transfo o ezaki eko alimenter Genève mobimba donc tellement que baye ba pe lisolo ya de l'estage T, allez-y comprendre. Donc, courant, il y a makasi à niveau au Saranate. Voilà, alors, tout ce qui est nabiso, molo vers la fin, il y a entretien nabiso. Alors, ni no koki kowe bisa, na bandeko ba kolanda biso partout dans le monde, ba o bazan a besoin, il y a mapangu, ba o pe ba na mo keba, na mo ba hésitation par rapport, il y a ba coup peut-être ba kutana na yango ya kosomba lopango pa ya mutu moko boye après komi que no 2 parcelles parce que nga na kutana nango na sombi parcelle les pas ya mutu or mutana azaki na propriétaire te apesanga montant moko boye kolo kutu lopango azala kutu na intention ya montant wana te mais par après kolo masolo ayaki ko bima epesaki mama na polémique eyaki siko ko reverser ndeni tunanga eya ko serrer voilà eyaki siko ko reverser tango komi basala acte de vente. Acte de vente et comme mon boutou c'est par là tu peux comprendre que mon toi tekela biso azaki commissionnaire mais alinga komi bimisate or cause commissionnaire eza mabete et c'est une bonne chose ezaka musalat mais sikoyo il na bandenge mo bonesi place ngo ya mais or ezaki place na été mais heureusement que malgré que l'on a bimaki mais to solo là quand même to zo ki parcelle na biso et puis voilà tout ça ba musala na biso donc moi loba il y a espoir et puis au cause de la paix batou moral a bien va comprendre que côté on a surgé zali et cause anini en tout cas la maman congolaise bino no subozo la nabiso vraiment à Paris c'est quand subozali vraiment bo bangate ne baloba nga toujours nazonga na langi la Kevin Fataki tuka kongwa okoki kenoro kende me fin ne fezo senga nini foro na pe moi misisa na terrain na esala moi bien rolo bageno anga na vanda susu toi na ba tumsu ba Europe bazar ba mindele ba blanc bazo vivre na Genève donc pour nga na sabino bo bangate bozala très calme et très à l'aise biso tozali place conflit ezali toyeba ndenge nini ya ko régler yango donc patron tout bolanda biso muno solingo so malupango na Genève muno toza na besoin ata lupango moni que non ezali na construction bige ngana osoma ona bongo lango ezali donc on peut ça toujours les maman congolaise alobi on peut ça toujours ba coordonner na ngai so lingo zo ngali numéro mo za nango facile wana na benga ngo vraiment et quand marathon international chaque so bengi ngai ezala toujours en marche donc ceux qui bo bengi ngai na numéro na ngai 089 donc plus 243 089 98 52 569 plus 243 89 98 52 569 au cause de la décité on a besoin de pango na Genève yaka Genève ba oteke le pango donc même à qui les droits auxaki notre parce que nous sommes le pango sans problème sans sauter et puis muto compliqué azate muto compliqué azate ngana ze sabino subola na biso ki Genève ndé so le biki santu ba biso wap na Genève donc Genève ndé bo mona na babilili ba olakisa bino
carte oh eza déjà awa bien loti et to komona vraiment na ba paysage nous to ba la sabino ndenge nini Genève veut développer ndenge nini mais na souligner cause la tête 2022 2023 sinon to aux en place c'est que comme le roi ba blanc ba tekelo notaire na ces places aux la sauter faisons un effort Kevin Fata kaza la maman congolaise molobe na bino aza tout le temps so bo contacter pe le susu aza na facilité vraiment ya ko mema bino ndenge za la rapport maman za normal c'est vraiment normal. Moi, quelques personnes mbote ba kolanda yo. Big salutation wana benga kae donc aux États-Unis Kevin Fata qui dit que donc Ramanta Munira vraiment na bi que bozakuna ba mote mingi vraiment oncle à partir qui sont tapés sur mote big salutation na maman na Marine tout la famille Salaba no surtout na Kombo ya bato basala que Genève les ala vraiment en plein ya clan qui malengi na koki kobosa na route clan qui malengi bino no so mikolo na biso ba kuluto ba pesa ki en plein na quartier na tombeli bino ba mote ebele na bi ke bo soutenir biso bana na bino du jour au jour to la ndaka ba trace ba père ba tikela ki biso moyo débordé exact en tout cas merci beaucoup la biso bola na biso et c'est on est toujours ensemble. Merci, merci, merci Angeno Christian Tsalaba, merci Nathan Opesi Onim Télévision pour notre mekempe Kosolana. Et du coup, je dis un grand merci à Tonton Mobunga, un grand merci Nayo, Nabosani Pété Ekiri sans problème. Ça dit bon bah là problème na mototé. Bijou Mobunga Mati on des gens Tela, Nabosani Binoté et n'a pas si vraiment bah clone 2 et pas ya maison exotique chez Chibazu côté na Mbongo et pas ya Katiba forme na Bruxelles ça dit tant au kende et chérie ali quoi au tindeline de kona Mbongo pe oziongo aziongo na ndenge moko ya ko saranate na bosanité diora kabumbai na peso mbote belé igelouvele la Chiro Chamala voilà on a bambote belé besoin mis à partir à Bruxelles on a bosani pété Jean-Baptiste Ngindu Narcisse Beyoko Papi Massamba na Bruxelles na pesi bino bambote belé et du coup na pesi susu bambote na Sylvie Modo balobi fondé ya Kimvuka c'est-à-dire association ya bana ki santo hein fondé Sylvie Modo na pesi bambote belé Mami Kitoko Jado de Cambodge. En tout cas, clan de spécial Nabino partout au Rolandela, Onim télévision Kimvuka Mobimba. Mère nanga Willy ça dit prise à souka bambote ebele makasi bordeaux kuana baobi Jonov yango aux en aposo investir na Congo central précisément à la Kisantu Jonov yango je crois bozui ba coordonner nyoso ya Christian Talaba soki bo bengi bozoi à la peine à biroté que notre benga qui metozu était mutu mo yambi la place na été Christian la maman lati donc Christian tango benga e ozoi mba moko là yo c'est mamona boya ko investir na mboka la milieu ça la vrai bien kozala la nord eza bien mais tant pour na mo longo no mo boye na Congo et ça la peut vrai bien lisusu voilà parce que to ko mona bandeko ba kotonga ba mninga misusu pe bazake bazwa ba déception ya ndenge na ndenge po to mona pe bato ebele babitenga na otinda sute parce que nazo ba déception natinda bambongo la famille bakenda basombelanga te balia mbongo natinda mbongo pe baninga basala bo bazongisa boye alors nga pe na bina otinda sumbongo te alors ngai nazo encourager bino les passés n'a pas d'amis bon mekalisu subo rebandela et ça la biso vrai bien je crois que à Genève maramboza vraiment la ba norme et désordre exaté et je crois Christian Talaba numéro pesa qui en so bo bengi bo zuye en tout cas bo solo na bino ki toko pe lengi parce que ba place ezali mais bo sala ngoka na moi lo mbango parce que comme so ya obenga bo ba place ezali susté au regretter makasi avisé belé na tante Noëlla ma tante chérie tante Noëlla na Julien Louis nous na bo sente Anthony Daniel na pesi bino bambote belé et du coup je dis un grand merci à mon réalisateur patron Herval Binonga devant vos postes téléviseurs c'était bel et bien Kevin Fata FTK l'arc-en-ciel de la presse congolais Alissa Sasuka d'ici là portez-vous bien bye bye Dido Malher fait pembe Balea yo hey Oulelate yo boya